City à bien oh. Bonjour à tous et à toutes, fidèles téléspectateurs. Bien sûr, vous avez eu le temps de nous suivre. Ça fait un bon bout de temps et maintenant, nous sommes encore une fois de plus là pour vous faire énormément plaisir. Et aujourd'hui, pour vous faire plaisir, nous allons devoir recevoir des joueurs, pas comme à l'accoutumée, pas comme nous avons débuté avec des musiciens, avec des sapeurs et autres. Aujourd'hui, on va recevoir des joueurs. Et ce n'est pas des nouveaux joueurs, c'est des anciens joueurs que vous avez eu à connaître. Aujourd'hui, pour vous, on va devoir retrouver celui qu'on appelle Mamalé, que vous avez eu bien entendu à connaître. Ça fait un bon bout de temps, ça fait plusieurs années, celui qu'on appelle Jean Moukoul. Ensemble avec eux, nous allons devoir parler et développer par rapport à tout ce qui est en train de se passer, bien sûr dans le football, et aussi parler de ces années antérieures, donc des années passées, et qu'est-ce qu'ils sont devenus et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Ensemble avec vous, nous allons devoir passer des bons moments avec eux suivants et on se retrouve juste après ça. C'est parti. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'est un plaisir immense de me retrouver ensemble avec vous, comme je vous avais dit. Lelo Nazo Yamba, joueur, ancien joueur Nabiso, il y a Léopard, Nenem Sebno, Lelo Nazo Yamba. Mamalé, Najan Moukoulou, Poto Sola, Masolo, Amboka, bien sûr, to Sola, Masola, carrière Nabango, Nde Babanda, Nde Bazala, Tinde, Bakomi Lelo, tous ensemble Nabango, en tout cas pour nous, ces pays Sabino Nyonso, Congolais de partout, nos frères et sœurs, partout là où vous vous retrouvez, je pense que Chamato est actuellement pour Boyoka, Masolo, Tozo, Beta Siko. Voilà, alors nous sommes là. Na obanda vraiment coupé sa beauté na binonion sobozulanda biso, et voilà, je dis encore une fois de plus bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous êtes en train de nous capter, de capter la magnifique Carmen Moukoulmania que je suis. Donc moté maman les n'aime te sont bien vieux papa mais to bien en tant que star bako bien papa te bako bien vieux te bako bien kana kumbo. Voilà, alors bonjour, bon après-midi. Bonjour maman Carmel, ça va toi? Ouais, ça va très bien. Je pense que vous allez bien. Naza bien, Angolo Nzambe toujours nous tukutani lisusu lelo. Eza esengo makasi kokutana na biso boye, donc eza azarte. Nzambe muta permettre ango, eza esengo makasi ko sala relation na bino pona ko panza sango susu pona ba souci o bino bozana ngo pona ba star na bino ba beta kala. Mais bolingi histoire na bango et face bongo te, bozo zongisa biso lisusu na niveau ya presse et osala moi bien, donc to sepeli makasi to za ko funga mapenza et les cas bien quoi. Merci. Voilà, pour un petit rappel, vous vous souvenez tous, je pense, de ce nom Mamalé. Ce fut un grand dans le football congolais, et aussi il n'est pas seul aujourd'hui, ensemble avec Jean Moukoulou. En tout cas, on a vu que quand même Pépé Kalé immortalisa on a quatre Banzembo, Jean Moukoulou Pessi Mamalé Pessi centre, quelque chose comme ça. Voilà. Alors il faut savoir que ce sont des grands quand même. Voilà, encore Naïp et Jean Moukoulou. Bonsoir. Bonjour, bon après-midi. Merci maman Carmel, et puis bonjour à tous, et puis tozo monayo ozo yambabiso isusu, donc nzamba batela toza makambo lo bebele te mais toza nayo. Voilà, alors pour un petit rappel pour Nabatunian so bazulanda biso, vraiment des tobanda qui na Mamalé poto sur la moi mingi par rapport à football congolais, avant tout sur la maçon na ba on ce qui moi rappelle pour Nabatunian so bazulanda bino siko ba koyeba Mamalé banda ki wa petit lelo a comme immortalisé na kata banzembo ti ayebana ti football nae matapé à un moment donné bossa qui peut jouer à peuple congolais, si faut le dire vraiment. Donc au Bandarawa, puis moi carrière nayo brièvement ce que au CPI Sabatnion Swazolanda. Merci maman Carmel, donc biso boye bindenge carrière nangai bandaki, donc na bandaki no na lemba, il faut nous tous à la reconnaissance ndenge lemba bimisa biso, je comprendre après wana tu ko joie chance tu ko ba ko sombanga na présent Olivier na kena équipe mo Kalamu, après Kalamu na kenda ki Angola. Après Angola, il y a Dorin Clem Motema Pembe, président Olivier Morazaki, vice-président. Après, il y a Beta Kanya 96.
na Afrique du Sud de kotikala tikala ikuna to beta ba yo solliciter en équipe mo ba benga ngo Fristes quoi na tikali après na beti 6 mois na yo zo cop na kei Corée du Sud na beta na Corée na Pont-Ancre Stelas où ya province ya Corée nde na ko ya lisusu ko beta na Afrique du Sud na zonga sous na Afrique du Sud na Kaizer Chiefs wana nini. Bon, na Kaizer Chiefs, je crois, il faut à la 99-2000. Après, na yago kende Lokeren, na Belgique. Après, na sali une année. Bon, Kopango Simba quitté. Après, na yago kende Pele sous Toulouse. Kompepe Simba quitté. Après, na yago Zonga, na yago Beta Suko. Na Mazembe, na 2000, je crois, 2 jusqu'à 3. Na goza sous Copa Angola na pingina na 1er d'agosto na 2003 na kende sous na 1er d'agosto 2003 après na ko kende peli sous na yozonga na mboka na beti sous na Dering na beti Mwandambu après na yozo cop sous na ke Arabie Saoudite ba sombingate na ke sous 2 fois Arabie Saoudite et na Dubaï. Après na yakozonga yakozwa Copa Israël yobeta na Israël na sali 6 mois na zongi après na yobeta na Brazza na Kara Sili to Messi champion na zongi après na yobeta en 2010 na yo signé 3 ans na équipe moko ya Matadi et Lima je crois batnyo so ba ebi na beti 2011 2012 2013 de na kozwa passion ngai na préféré na cadre sikobana de omoni na komiko kota ba cours ya coaching tout ça les sali ba cours batnyo so ba fédération ba ebi to koti yango bon na minito yo nazana moi be école moko nazo pesa car entraînement tout ça na audace pe équipe muso ya mike bazo lukangai balinga ba solliciter ngai neti ba oseka toujours ka ba mbudi équipe muso bazo linga ba solliciter ngai mais nazana nga ouvert il y a tout le monde ceux qui va après donc pour nous servir mboka pour na ba jeunesse nous sommes prêts à servir bango donc souci na ngai ngwana pour na évolution ya ba toujours continuer mama les toujours continuer voilà wana ezaki moi pour na parcours alors to balukana nkota Jean Mukulu avant ma solo vraiment banda yé ceux qui ko sala moi batunyo se rappelle pour ba Jean Mukulu ceux qui les lo faut ba beta ma solo ne Jean Mukulu parcours na yo Jean Mukulu c'est qui ti ba ko ye ba oti mabaya na bino esali pe lobisa batu sunga ki pe ekolo parce que quand bazo mona ba joueur lorsque mona ba joueur bazo beta ba komona mo ezo kende ça veut dire que ba c'est pays ça qui pe mboka na bango donc oko pesa biso sur moi parcours pour na batunyo so ba olanda batu ba botami na sima batu ba génération na biso be ba o bazo ya. En tout cas merci beaucoup maman ngai vraiment to bandi eska moko na mamale na lemba ya zaki na si azaki na ngos ngala zaki na sana après ya sana deuxième division na ke Inyo Bilombe après Inyo Bilombe na Evita après Vita makambe bandi ofungwama ifungwama na ba nene wana zaki na ba 80 ba 91 donc to bandaki wana sikala bandaki après makambo yo fungwama tokei Turquie tokendaki na Kinyambi ngai na Mutamba sika tokendeki et puis tokendeki tobeti toyaka match équipe nationale awa moi ba problème moko ezaki pona ba billet là tozongi kuna ba radia biso déjà et puis 98 tozonga boye équipe nationale pezalaki Santos Mudibila zaki a la sélection. Donc toyoko tapé na makambo ngoka ka bengisi biso etanke ba grand joueur toye to servi pembo kandenge senga kaka après 98 wana nde bomoni na kende Tunisie et puis après Tunisie na ki Allemagne après Allemagne do ba équipe ezake belé na ki na équipe belé pour tous en bref pour ma soleza na moulai. Ouais. C'est bon. Voilà. Alors, ma soeur Moulay, tout ça banda, vraiment, beaucoup 6 mois de parcours nabino. Mais ça fait un bon bout de temps dans ce parcours nabino façon bozoloba, vous continuez dans 2013. Mais en tout cas, si on doit parler de Mamalo ou bien de Jean Mukulu, ça fait longtemps que Banakin babete sous ma soeur nabino. Bien sûr, bino vous continuer. Mais na Kinshasa, na RDC, na Mboka nabino, et salimon Mikolo Belé, ba okara isu sou bakomo nabino.
binoté. Boza disparu par rapport à fort na bino moko. Mboka bosepeli na du fait que boza qui sous comment na té ko kalaté mboka apporté bino apport nini après tout ce que vous avez eu à faire championnat blo onyon so beti mboka na biso RDC boza satisfait na apport na bango jusqu'à aujourd'hui ndenge va se comporter vis-à-vis na bino parce que bien sûr te bele ba accepter ki bino ti ba musicien ba comment ko yemba bino mboka sepeli na bino boza d'accord na rapport au mboka yelibino ou bien vous avez autre chose à relever par rapport à merci. Bon, en bref, joueur nyonso azalaka na ebandeli na epeti na suka ngana ko ekolobaka ke moi bénéfice oyo mboka remercier biso na minute onde tozoloba boye tozana biso na bénéfice mokote. Donc ata signe morote ke o ke mboke sali pona biso mais toujours sala be fort toujours linga to kota ba court pour un jour na moi kombo na biso o biso moto salaki ya ngwana toujours linga to saisir mon opportunité wana to sala kana niveau football pour to sala ba mandiante quoi. C'est ça le problème de ngwana mais tout monde a ba mboke belé ceux qui joueurs à lati drapeau mboka de temps en temps ba remercier kaé déjà comme déjà le kola tout monde a battu misusu awa sali na au salam sala l'état bon c'est ça ndep biso to participer qui pour mboka to ko za la paix le kola neti tout le monde a ba fonctionnaire pour tout saler mboka mais bon ils a vie bon toujours za la toujours na courant en quelque sorte vous a délaissé non tout ça payé tout ça na biso donc pas reconnu donc tout ça que ça passe histoire passée hein comme tout ça bongo donc c'est ça donc ils sont nécessaire toujours mon life yango ana mais moi batukaka neti ba individu mususu na ko loba neti André Mangongo uzomona bazo soutenir biso ba opesa biso ba idée nini que to ko za la bongo te pour kombo ils a déjà marque il faut que ba utiliser yango na ndenge mususu yango na asawana tous en ensemble andimi ko za la sponsor na biso pour à soutenir biso donc eza babilo moga bongo na bato yo oyo to salisa pe na balibanda lelo ba za rapper mosoka vandi à reconnaître na komi bo na mamale na tindela ata moi quelque chose mo neti na wester bato wana pe bazo tika bisote yango moni to so vivre mais to so bunda penana qui bongo te bolinga bo vivre rien du tout donc c'est tout passion hein donc c'est tout donc oublier hein. Donc c'est ça. Alors toujours continuer, toujours cette fois-ci nous avons posé question à Jean Moukoul parce que batubaye bi que diplôme de mérite mingi na mboka la biso na RDC bapesa yango ba musicien yango quelquefois na lobaka ils ont ninga mabete pe na encourager le mal te na encourager mabete mais ozoma ba diplôme de mérite ba pesa yango ka ba musicien yango mona place musu ba mona ba musicien baza chuchoter baza choyer yango wana ozomona ba combattant ba ngambe belé zobi ma po ba musicien kaka ba médaille de mérite wana Jean Moukoul lelo akai kozwango mama lepa akai kozwango mais ba mo ba zwango ezate po ba zwango musu il faut susu ba kufa vraiment Jean Moukoul par rapport à ça, comment on a que bande qu'on a bino ba musicien, je suis contre aucun musicien, je suis contre personne, mais on doit parler tout haut, c'est que les gens peuvent dire tout bas. Donc Kolobani par rapport à ma bongo bozo on a que bino père mo bolata drapeau à mboka la biso, mais siko batika bino na ba façon bolata ba médaille vraiment pour na non mboka ils ont valeur grâce na bino, ben si que belé siko lelo boza délaissé à tous les kinanzela. Qui peut se soutenir. Donc qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, ta bango ba musicien de bazana ba ebi. Ti ya pepe banda oboa kawana ti bango ba wengende ba banda ba na ba Johannesburg kuna to beta match ba ebi ke no ba twana ba banane. Biso to la mutema mabe na bango te. Mais ezande bato bazana biso fédération na biso ndeko kiko sunga biso ndeko sala makambo po biso to progresser parce que leto kene na culture ya musique eza batu mususu bazali surtout comme na domaine à football eza pe batu mususu bazala toujours parce que eza nde bango mbakoloba et ateke non bazo banga te le mususu ba vient na biso bazaki liboso kuna eza problème te to na problème na bango te ngane na sala diplôme na Tunisie mutu afuta mbongo ate nga moko na sala be fort na ngai nazwa ba diplôme nyonso na kozwa po ezala bien lelo msu na fédération ba monde ngai te
parce que ça nazo garder dans le loko moko na souvenir moko boy nazo taper mokila on pende ngozo tambola parce que to ko bima bongo tele lo le musu to zasika ba petite sœur to zo tala ba on pende to za ba leki to eda ba te bele na mokilo mais ozo mona kaka ah monde ngonde za la boy mais tu valeur esili ne tozo mona ke non bat ba lingo te mais batu ya solo bazali bande mangongo na nde bazo sala boy bazo sala ni abengi auti États-Unis ayo benga bengi aoki souci le msunde biso tozali azo tuna non nde batu na bazo sala il faut to sala jibile to ta mokinde zo tambola mais c'est normal là ayambi biso to sani il faut ko yamba epé parce que ayoki na souci na biso donc bolingo na biso elo evro biso to sala yango wana nde ya moni yango de tindi ti to mona na nae c'est ça le problème biso to na mutema mabe mutu te mais batunde il faut ko fungwama il faut ba ke mutu asala tambo pour balek na biso pe bazala tant ezaka moko parce que le mutu bandi likambango afungo déjà porte et ça déjà bien mutu so comme Hollande aza bien siko mais est-ce que biso mutu fungo la porte yango est-ce que ko reconnaître biso na eloko moko ata ya muke jamais yango nde totika to lo bagate to fandi to tamokinde zo tambola c'est ça. Voilà, je pense que bateau Hollanda beaucoup comprendre makamango au monde nambo cannabiso moi franchement je dois quand même dire quelque chose par rapport à ça au monde à bateau théâtre bazar récompensé bah toi théâtre à Kala bazar récompensé bah pesi ba dit bah pesi ba belo comme voilà mama le l'argent mon cool bazar na pour le bela pe bateau bazala délaissé bateau batika bango hein bateau bazar délaissé bateau batika bango pendant que à un moment donné bah sauva qui ba couleur et mboka alors actuellement P1 avant que tu continues pour toujours sur la moins mingi maman les gens balé qui au bêta siko actuellement en 2016 balé qui hein pour baza banate baza peut quand même moi micolo hein balé qui je pense même sous balé qui par rapport à âge voilà alors au quoi puis ça biso ba au CP na façon na baron bêta par rapport à début no pe no bêta kala baza belé merci baza belé donc ba o ba sali pe fierté à biso ninge to sala ki pe na mboka ko jwa lokumu kwa ko jwa bendele ndenge pe ezalaki beaucoup ta na mboka misusu ke mboka wana pe alinga lokola négliger pe banini mais bosali différence bopesi honneur bosepeli donc nga pe na koma ba supporter ndenge na bande ko pesa pe plaisir na lenga zaki joueur ndé lelo pe na koma otala équipe nationale ndenge pe ba koma opesa ngai ba plaisir donc na ça pe na sentiment trop ndenge na moment oyo surtout ndé tozomona petit babolasi toujours mona ba Youssouf toujours mona presque au bazo tapoto de bazo beta Dieu merci Mokani au moni ba condition wana quand même au mona bna ki bazo sala o izo mona na bolingo wana izo laksa ne peseri ba putupe ba sala ki ba lofo ba papa là donc c'était bien quand même et laksa gi mota mo boye ba laksa ipe ki ba sa capable pe ya sala mieux donc ngai côté wana penza to sera ouvert na bango pour moni muto déjà à sala bien a sala pe na idée ka ya kofungola porte pour na baninga pe ba sala bien donc biso to sala ki bien des doit être loba wake to fungola i porte bon niveau ya kalawana banda coupe ya na 74 oyo baba coupe moseka bon je crois que coupe wana mutunyo so ebiango banda wana coupe moko yate na vers biso to betaki na demi-finale o to yaki nangwa na Burkina Faso ya 3e place à part wana eloko muso ya kitela to yako ya nango nde omonaki ya ko fungola kije na batunyo so ba ko sepela biso to yaki na 98 mais na tala écart ya 74 ti na 98 je crois que eza maman écart histoire do ya sakanate yangwane senga ikaki biso to fungola je na oyo nzamba lobaki tana biso yangwana c'est ça au biso to ça na souci yango wana mais on to fungola pe ba petit maboko ba net une minito ne coach ibengaye na pouvoir moko bwena na petit lelo bazo beta lelo zomona yo sala biso fier ya osakanate déjà toujours ensemble alors na baluka muke kota Jean Moukolo soko ko ebisa biso vraiment bien sûr le besoin na moi fierté ba ba ya na sima mais est-ce que balé pour na beta balé il faut nécessairement que ça na bakisi Israël solo depuis tant on a bino Israël solo faut consulter ba marabout
to banda betango boye normalement donc mais quand éclaircir biso na place on a ceux qui va baler nyonso à mokili il faut toujours qu'on recourir na bakisi donc na authenticité. En tout cas merci beaucoup la question wana. En toi question on a répondre en goza facile comme bonjour. Parce que mutu tokolo boko simba no kisi boko sape entraînement te 1 mois après ce kisi kendo beta balo beta ngote parce que kisi entraînement izakaka kisi ya bale izakaka entraînement nde yango wana oh bal baye sabino te kende bo simba bo sala 1 mois ko beta bale te kendo zwa kisi no simba te entraînement na yo nde ko sala yo physique na yo nde ko sala yo parce que biloko wana zango ba divers mutaye nango ka bo croire nango mais et là, moi, mais qui sinon a balé et ça dit entraînement kaka. C'est ça le problème. Et là, on a l'aime sur ma petite, sur ma casa, dit de ma petite. Non, mais petit a progressé. Mais quand on a zaï bondé, et là, on est tindé gaz à la bongo. Mais quand on a bête à bout point. Donc, conseil à l'aime sur ma conseil, c'est qu'abayaya. Ils ont motivé et puis à comme il vite. Parce que c'est un conseil. Yango donc qui s'abat les entraînements kaka donc balé qui n'anga ba landanga na TV qui s'abat les entraînements ba petit poutou bazali belé ba papa ba c'est trop et pas petit bolas ne ba yan malgré tout ba petit ba botama ba mikili biso de kenda pe la mikili yango mais biso de botama ndevma kwa ngama na ma de Soudan na ba ndunda do yangwana to botama l'esprit ye ba hamburger ba nini. Mais ailleurs, à côté esprit, on a ya matembela. Si ko vinde yangwana. Mais qui s'abat les entraînements? Oh, on a lelo. Qui s'abat les entraînements? Voilà, et ça peut na moi vaguement, na moi ma solo manto, yo ka moi mingi ba joueur na biso actuel, ba rum ko linga mingi ko sangsa po baloba que na discipline na bino. So donc ben discipline, je suis pas trop voilà, moi discipline na bino là balobi kozala moi cité mais je pense que vous allez comprendre. Kozala trop na masolo abasi mi kozala moi si et ça la bien te na masanga ba peksa bon pendant entraînement pendant ma préparatif ba peksa moi si na masanga voilà. Je pense que là vous avez compris. Donc mais ba le bien actuellement ba joueur na biso au balé qui na bino ba on ba associer rango mingi ba bino pe bozala bongo auparavant mais abalé qui na bino comme moi makasi koleka d'abord ce bokolo ba par rapport na bino ce qui est vrai ou bien faux et puis oui ça biso par rapport à balé qui actuellement ba lo ba que bon ba combiner balena basi ata bazo préparer championnat moro lobby masanga. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à yango kolo banini? Bon pour ngai na conseil na ko pesa bango pour bino ezalaka bongo te avant na pesa conseil. Bon omoni oyebi vie préfet na ngai te moi ata na speaker ngo moye bango biezate mais bato ba yebi ngai na histoire ba yebi ke mama lestin discipliné azaki na vie ya basité azaki pe na vie ya masanga te yongona jusqu'à lelo pe omoni nzoto na ngai ngo zo mona ngo physiquement na za na ngai calme na zo beta na ngai pe toujours balé ka lobande ba la compétition ya niveau au niveau ndeto kokate mais so yo kutanga na terrain net ba loisir au kama omona ke na zakaka bana mso mama lozano jeune mais nga mona yebi ke niveau compétition na sina commis de la sina lembi pour chaque chose à son temps âge pe ezali tout banine mais eloko eza basé trop na masola football na zo beta c'était trop football pour que ni musika au la carrière na yo ezaka likamba discipline so ça na discipline je crois que au kenemwa liboso base masolo ba petit na ngai eloko l'équipe discipline ezalité je peux pas monoper que aux joueurs moko pe respecter na batu ba ndo se planon mingi et c'est ngaka discipline ko éviter ba problème na batu aux ala mutu moko exemplaire pour na futur à Congo pe bango pe ba landa exemple na to ça pe ba éducateur ndé to zo pe sabu tango moko mo mezo se plana yo sko ba parents ebelé miso alinga cadre mona na yamuke soki a mona déjà yo zo abidé déjà confiance na niveau à haut niveau ya makamba discipline wana ozo kopa yango te a pe sa chance ni na mona na épée que comme footballeur donc biso pende toza awa tozota la paix génération ya bana lobby futur pour la évolution ya Congo donc toza wana pour na ko éduquer pe bana mike ya Congo baza pe na envie ya robeta bale ndenge pe biso le to beta ibale to beta na poto souci na biso yango wana c'est comme ça. Voilà, de 74 à 98 boya qui bino boye ko ya lisu na coupe
En tout cas, Ezaki déjà félicité 74 à 98, plusieurs années après Boye quand même la coupe. Alors vraiment, tu peux nous dire après tant Bozui Boye na coupe, tu maintenant que s'attendre na ngoto maintenant s'attendre na ngoto. Bon, en bref, tous en courant de wana, il y a Ebiler, il y a une compétition, il y a par le bana par nae. Donc selon Gaï, l'air to yaki na kanwana. Tous allez qui nous déjà une expérience pour nous outai Corée. Tous allez déjà une 4 expérience niveau professionnel. Mais l'air na bêta qui nous 96 en Afrique du Sud et ça allez qui nous paye na 4 expériences. Moni l'air au beti au moni que simbi ce qu'on a eu confiance là na comment est-ce que déjà na ngai moko déjà qui na ebike ne na jouer à kan déjà ba ebi déjà que ngana sina sala déjà combo. Donc tina jouer au beta na batu wana ba comprendre déjà que wana mama la zoya wana. Donc na zana supériorité moko ya ngai moko na zana ngoke tant na beta na diverser au beta de ana mama ali. Donc tant na beta na ngade il faut ça déjà complexé déjà vers ngai. Donc wana eloko wana ezalaki na biso ata le jour match à Burkina Faso pour la 4-1 to zana biso ka siri que to gagner na biso parce que to ebaki niveau na bango niveau biso to zana ngo ya compétition na ndenge nde ba kombo na biso ezali ba ko comparer biso te na ba joueur wana yango no mona to sala différence na 3 minutes na 4 minutes donc ngala golo baka ke to zali déjà sûr na 98 que to poto zo coupe to rapporter coupe to na ngona RDC mais est arrivé que ba makambo za rappé belé on sait jamais to saisira ki une opportunité te na ndenge to pour la demi-finale contre Afrique du Sud bo mona nde to rater ba to dominant match wana début jusqu'à la fin mais to gagner match te to pour là mais ils a ba réalité et on a l'autre pesa na ba petite chance ba obeta kano ya Ghana. Donc ils allaient logo muga bien bas se presabiso nenge to za bomoko RDC to sinzi opportunité et benga même abiso na CAN to joa CAN ya 2017 et ils allaient bien ba petcho na ba la biso coupe to longo la souci o biso to rataki na CAN oyo ya Burkina Faso et ça la biso plaisir nenge pe Costa benga biso to zala biso tout ba to ba beta Burkina Faso te bisa ke biso za na problème te quoi ya reconnaître biso ayebi valeur to sala pona Congo ba solution azolinga pe salama de vous allez bien ba petouana ba royal episode coupe na ba programmation toujours préparé pour la coupe du monde tous après pour na yango et au fond la maboko pour te soutenir RDC le par et Kennedy Bosso. Voilà, alors Coran de Jean Moukoul au Kobac ça par rapport à l'isolo to beta siko de 74 à 98 fallait quoi na coupe mais coupe était bon eza makambo makasi te ya koloba kutu nasi mutu nyonso na Congo denga zawa ayebi Facebook na premier joueur na beta na première division allemande na longo kaka Tunisie na ken Allemagne na première division ba mona pe Real a beta na Facebook a gagné Ligue des Champions ba équipe a bongo muta beta boko négliger na sens ni il faut boya ndela ba conseil boya ya ndenge nini yo beta kuna okoma wana ndenge nini ah boye eza boye sala boye pour ça la bien c'est ça ngolo zo le bitu on comprend biso to za wana poto inda mutute to fungola pe nzela pe kaka pona baleki wana pe bakele baba au niveau ba beta netu lobi makambo ba masanga discipline faut ezala makambo discipline faut ça parce que biso le to bandoko beta bale nasi vite imana nasi to bandoko kele match ceux qui ba monika ka joueur afin na bar na mwasi nasi ba bandako panza ba ye madon ba bandi et puis ba beti na mwasi wana puis ba zio ba zongi ba côté la voiture nanko ba zongi so ndako mais le salamate mais discipline il fallait ça la kaka c'est ça le problème parce que biso to la discipline na biso mutu nyoso mona janzo ki mamba una mbwa ndenge nini azo démarrer na mbwa azo kenene ezaki expérience na ngala bandoko donc bien ezaki bien pour ngai mais là musu ba brésilien ba utaka Brésil ba yaki entraînement ba bandoko pesa nga ba kanganga na ba élastique bazo benda nga yo démarrer siko kende mutu nyoso na sia ebiango ba brésilien ba kenda ba selio bazali ba baoza o ba kenda ba yebi ba entraînement ni ba bandoko pesa après entraînement nga na za entraînement mususu yanga mo spécial bakanginga basinga bakangi belastique di bando démarrer pour ba yeba que non yem tako sala biso poto za c'est ça le problème
Donc na osenga ka confiance kaka ba et puis ba ngande ba conseil be ba yaka tozala pona bango toyate polo kangela ba mutema c'est tout. Alors c'est tout quand même beaucoup bisabiso peu ko bisa batespectateur peu batunyo so ba Nabino. Quels sont vos meilleurs souvenirs dans le football? Ba moment nino bo sepela la façon au mboka et lengela bino to solo la pour la bino donc c'est à quel moment et quels sont les meilleurs souvenirs dans le football mamale oh yayo après tozonga la corando Jean Mukolo te na mboka benanga souvenir eza nango te na ba bref mboka pesanga souvenir moko te là na sisi carrière na ngai bon naza na nga bonde ozomona ngai naza na ngai loko moko te ya souvenir na ngai yango ne mo sengai ke na teka ba parler na ngai elope na zonga na ngai na parler ba famille donc c'est ça donc elo nga na ko lo bango wana na souvenir moko te ke oni mais à partir là na beta football professionnel wala na kenai Corée na zo imbongo na ngai ya contrat na somaranda ku na ngai na lemba na lu après na kosomba musu na Afrique du Sud nde musu peza na ba banki ka ndenge za rozolia osunga pe ba famille mais yo bika football les arapes so signer contrat nde ozumbongo ce contrat ezate ba mbongo na bisa mike non pesa talaka de wana za moi patient. Vraiment un grand comme Mamale azonga la famille c'est vraiment vrai ce que affirme on dit sous à cause d'Amboka, c'est vrai ou bon Natiki voilà on continue c'est ça l'ambiance en tout cas ils appellent pas si que bateau balata ba drapeau Amboka vraiment ça a abandonné jusqu'à ce point alors tous on l'appelle Jean Mukulu Korando Koe Bisabiso meilleur souvenir dans la carte football. Meilleur souvenir peut-être na ko lo babi. Pour Mboka pour na yo moko pour na nyonso. Pour Mboka nasi ngana zonga kama malem ta zonga kati. Ngana yaka ezaki school mutapesa biso quand même ba TV apesa biso ba franc j'espère na cheka on a 5. On ngana koyeba ngana ba nini ba apesa biso ba criminel. Après ça et puis après c'est na franc na kata 5 mois un souvenir na makasi c'est ba sac à franc na ba TV oui et ya qui peut sungi famille ndeko to ya qui peut famille peut sepe limo télévision caneto sur le écran plat pour c'est rendre les écrans plat écran ya 12 pouces wala ya munene wana wa mko munene. C'est ça. Voilà les meilleurs souvenirs. Oui, ma meilleur souvenir, parce que quand même, au lieu, au ultime, si tu as pêché moi et l'autre, il faut qu'on dise ma pète. On dit, parce qu'il y a ça quitté. Il faut pas comparer. Il y a ça quitté. À Bendana, il est depuis à partir à côté de à Bendana, moi, à Bendana. Mais puis, on a ça qui est fort, il y a tout ça qui est quand même bilo, quoi. C'est ça. Mais bah souvenir les belé surtout Liban. Na bandaku, na Kinshasa, na de bonhomme de dans un ndaku. Ozali yo na nani? Ngai na leki na ngai. Te tolobi o ya yo aussi par rapport à befort na yo. Pour le fort na ngala na soma ndaku na lemba. Ndaku na tekate. Famille teki, ba na problème. Donc basomba ndaku mususu na de bonhomme. Donc ezai makambo belé. C'est ça. Voilà. Mambeze belé. Et makamozo c'est qui s'appelle zo pesa mawa en même temps. Bien sûr tozo c'est ka mais ça makamo a pas si le lobby soki Coran de Jean Mukulaza sur ce thème malais, je pense que bon ça là matin on a la cotisation à miner des makambo comme extraordinaire. Mais baza awa bazo le balelo en tout cas pour batu bacha mato ibayo kapé o yazana maboko quand même akosali sabango il peut faire un effort pour les aider. Alors tozongeli mamale en tout cas banda ko nyonso yo sombaka oteka pour na pasi ya mboka na biso soutien ezate en quelque sorte c'est ça. Bon ngana ko lo bomoni nengo lo bapona na makambo ballon soki déjà muto azui déjà goût moko boya comme ko soit responsable ya batunet ya famille au mona donc ezara moi pas si ce muto ana moi ajoutement moko ezate bien donc ba pesier moi par moté mbongo moté azozwa pour maîtriser donc moni donc izala ibongo pour na zwaka moi soutien ya ko vivre sa famille yango no monaki na zwaki na moyen te na teka ba biloko wana ba bien na ngai wana na somba ki wana donc soki opportunité za ki bien musala moko boye je crois na ngana teka yango te donc yango wana pena bref yango wana na ndela teka.
Voilà. Alors, en quelque sorte, ce qui est opportunité, to est des alaki, on a que te kamonte. Mais vu que vous êtes donc toko le baba sundu la bino, après que bah c'est l'équipe. Donc en quelque sorte, ce tout le monde a pas joueur à l'élo. Donc comme on appelle Mboka pe koti kabango lui sous boé parce que exemple les autres t'as des gens à Nicolo ba on a que bino les lo bozé sous et le côté pour na écolo donc disons va au boya penasima bon on peut pas risquer bah quoi il y a vraiment dans les boulots là mais quand même quelques petits conseils quelques démarches à suivre na ba joueur au bazolanda bino actuellement qu'est-ce qu'il devrait faire. Comment faut la peau n'a fin de sa solo vraiment à balai. En tout cas, côté la bango siko na zo mona quand même évolution ezali. Évolution ezali ma kasi et puis bazo aider bango bien et puis baza à l'aise. Bon, mais qu'est-ce qu'il devrait faire vraiment pour évoluer bien, pour continuer bien? En tout cas, na osenga bango ka discipline ka keleka, ba banga ka ba to sakaka mingi. Koto sande e ko memambo ka liboso. Soko koto sezate lo moko zate koto sa nde mema toujours mboka liboso moi discipline wana et ça là quand même bien pour bazala bien la vie et puis bato bazana bango quand même baza bien na bango et puis bazo aider bango facilement aussi c'est ça le problème. Voilà, mais comme beaucoup bisanga, j'ai remarqué, hein, on a personnellement, on a remarqué que bah joueur n'a bis ce batté qui bah qui bien bah n'a quoi émerger na club mort malam, mais ce batté qui a qui am sous bolim bisanga n'a pas ça bah comme bah mboka bon on a que Brazza à qui am sous à l'intérieur du pays à qui Angola à qui bah Turquie au moni malamoko bah comme enfin c'est la bande de touche. Alors vous avez su un succès qui n'a pas c'est dû à quoi parce qu'on a remarqué que dans côté un peu bah comme bah joueur rebelle tout maintenant on a que à ça les succès dans compétition mon bon na can et l'euro mon boé et du coup tant on bah sombi kuna comme une monte bah bon et tout le monde a malem bah comme aussi là comme on a comme kende c'est dû à quoi ils a pour nani. Bon merci mais ngana ko lo baboé moni football eza na ba réalité mususu mboka na mboka pe ba na makamna ba ondenge zalaka mais un joueur soki de ba si ba sombio yeba déjà oza de a confirmer na quatre équipe wana et a pe ba réalité faut en patience ezati faut zaka chochoka yoka ne pose ala koto na mboka na yo danze po kuna ko poser bongo te bango pe msu baza na système na bango bazali lokwa yo ba jeu étranger oyena nuana eloko mo bango ba sala po ba remonter pe mwana na bango moko boye moral na pe mata po za ki fatigué ou bien za ki découragé bien orgueil pour les yo yewana pour moi compétition comment donc en bref ngala osenga soko yena équipe nanu il faut patienter ça va fin na bon ça ba réalité ballon yo za jogo za no ga jogo zalaka ka là le moment ba pe sa chance au se poser au laxi talent na yo ezati ko bando négliger ou bana ko mela ko zababasi au comme discipline na niveau wana mabe il faut laxaka ka moi discipline na yo wana ozalaka toujours na entraînement na yo ozalaka un esprit professionnel un jour ozalaka star na yo kozongela yo kaka eloko na yo ata bazolinga ba épargner yango mais soko zaka na nzela na yo zotambola nango je crois que au saisir ka opportunité biso olinga ba petit so ba éviter que football ya libanda le kara dire ko le ka o ya mboka pour ya mboka ba faciliter rapport équipe et sa chance équipe nationale na ndenge mwana mboka mais so ke libanda il faut le ka mwana wana ba mbote kana ba nyonso ba landa biso pe ba soutenir bah joueur Nabiso en tout cas na mbote na Renaissance Fumukani Junior Ilanga Modogs comme d'habitude merci à toi et merci à vous toujours d'être là donc on a comme une souga mais surtout le bela quand même jubilé le roni ni bozo prévoir et le ni bogosala courant de soko komeka ko ebisa batunyo so bazolanda biso siko en tout cas na eba ke batunyo so bando zela jubilé wana et le on a ko ebisa bango toza bapaya il fallait bayawa ba joueur mususu il fallait bayuta l'étranger baya to banda ozela décembre totala makambo ndenge zokende ndenge nini mokili ezotambola poto bengsa ba joueur wana étranger bayawa eloko na ko lo baya wana bazala patient et ko sala malango na ndenge ya bien bakoye ba pe to ko le kapé na TV to pesi bango déjà ba date mukoni to ko beta match pour ezala bien voilà.
Alors merci, Toko m'a pratiquement na souka émission ambition mais quand même non pas ça va mbote na Ruth Lumeya, la fille à maman hein. C'est comme ça que son mec l'appelle donc Ruth Lumeya, dédicace spéciale à toi et aussi à Vincent Chiluizi, Jasmin Kavoulou comme d'habitude, on est ensemble donc na yekota mamale so moi maloba souka ezali quand même pour nous ça va tout nyonso balandi bino ensemble na la magnifique Carmen Moukoulmania. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes et là on y beaucoup ça il a le mamalé pour ça il mamalé pour un souci se sentir plus à l'aise article en a souvenir moi bien azala zalate mais quand même azala immortalisé. Bon, on a 5 ans na ba oyo ba autorisé ba autorisation na biso oyo à niveau ya mboka. Donc bien fait tout ça là ce qui ça reconnaissant ça là oyo ba limba ça là tout obligé mututé pour ba lo bagali boko oyo epesaka oyo mususu wana ibomba maka donc oyo biso to salaki eza ba don nzamba pesa biso yango na to lakisaki pona mboka na biso ya Congo mais souci na biso pe to lingi lokola biso pe ba edaki biso na Congo to koma lelo ba mamale biso pe to aider bana oyo pe bazoya lelo na mwana nga azana 7 ans musu azana Afrique du Sud azana 15 ans bazo betaka bale siko il faut na pesa bango pe ona zaiki na ngopo ezelo kama kila bango pe bakoma basala pe ba korando ba mama le ya futur ya lobby to mona pe histoire na bango ezandenge nini de lo nga na osenga ka yango wana oyo osala na esprit ya ko aider ngai donc naza prêt na kozwa yango na mutema moko po nazana nga na eloko te. Donc eloko na lino baka yango wana donc naza ouvert à tout le monde oyo alinga aider ngai je suis ouvert donc na osenga ba merci mingi. Voilà. So copie s'appelle numéro de téléphone Badjo Fiska Pinga en ce moment à Zolanda Ayoka batebele ba Holanda landa ba Carla Itonga ba Zolanda amsu bat ba ko luka ba aider Badjo na bango donc ba mbote belepe na Badjo na biso mususu loka ba isama peko ba ebunga saoulé en tout cas dédicace spéciale à vous donc moi les lobapo ba mama les ba grand frère ba les dans un agent mukulu bato ba banda vraiment solo ango alors numéro de téléphone pour na bato ba ko luka ça isa mama les bon numéro de téléphone nangai je crois que zalaka yonde mutu bref au PC les lango donc biso to dépend de kana yo to za eloko moko ko lobate numéro nanga téléphone na ebike yo za nango ko zanga te au pesa bango pas de problème. Voilà, il a préféré Asukana quand même alors moi ma banque ekozala poto ka bwana mbote moi bambote ezali mama laza bambote mbote na ngai na kolo baka na mwana ngai bébé Gracia na mwasi na ngai Manzuzi plaisir na ngai ngwana na mwana ngai na Afrique du Sud bébé Gloire na ba master na ngai mingi master na ngai collègue na ngai Corando do baza belé na ba petit na ngai belé na kolo ba mingi te donc na sengi merci na sponsor na biso azubiso André donc ça biso bien donc tolingi à salabiso o ya bien o nzambe ya tindie pour et sunga biso quoi merci pena na évolution ana merci. Voilà, merci beaucoup, on continue to comme na suka na pesa maloba na Corando Jean Mukulu en tout cas pendant ces pays ça ba master so pe batnyo so ba Holanda biso le quoi ba Didier Cherise papa fraise Didier Cherise papa fraise mon pote, merci pour tout. Jules Pétrole, joyeux anniversaire encore à toi, Jules Pétrole, Tosepe Limaka, si on est ensemble toujours comme d'habitude. Alors, Jean Moukoul, moi, le Bassou, moi, ma banga, et puis, et là, on y est encore CP là. Bassé, là, Jean Moukoul, Corando. En tout cas, tous a ouvert pour la Moutounioso. Toyambaka Moutounioso, à Koyana Ndenga bien. Ce qu'on a dit que, au Kokiko, ça, la peau, la biso, peu, ça, la bien. En tout cas, tous a ouvert na makambo nyonso tokoko solola tokolo banyoso o tokoko solola pe na kati mutu pa koyeba te mais na pesa ka mbote na famille ma petite sœur Lucia donc basé belé wana ba mujinga ba umba donc basé belé ba Ri ba Sadam ba Arnold basé belé wana donc na pesi bango nyonso ba mbote ba prince ba petit prince na pesi en tout cas comme bimba ba mbote à trop nazana bino na mutema magetu bo yambanga déjà na kan déjà en tout cas na zana maloba ko lo bebelete Lucien Ndala mbaka fufu abombela na mbetu
Voilà, merci. Tu as commis pratiquement la souka. Et c'est Pélissinga Makassi, en tout cas, que ça, l'émission Nabino. C'était un plaisir. Je pense que le plaisir, il a été partagé. J'en place une à celui qu'on appelle Tonton Baba Mwanante Ba, donc Bambo Tebele. Tonton Claudie Thomas, Bambo Té toujours. Merci toujours pour les conseils et les apports. Donc, quand je parle de Tonton Claudie Thomas, on voit directement Thomas Junior et Thomas Com depuis Belgique. Donc, dédicace spéciale à toi et à Nelly Thomas. En tout cas, tonton Baba, merci encore une fois de plus à vous. Alors, je dis un grand merci à cette personne qui est en train de nous soutenir de près comme de loin, André Mangungu. Donc, dédicace spéciale à toi. Merci pour ton soutien. Merci de soutenir. Nengozo soutenir Kabadjo Gonabiso. Continuez bon. Nzamba Zelanayo. Alors, merci Penaba Fanatique. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Je pense que vous tous, vous avez été éblouis. Ça vous a fait énormément plaisir de retrouver ces grands qui ont eu à faire partie et qui ont eu à faire parler d'eux dans le football congolais. Aujourd'hui, ils sont restés sans signe de vie. On ne sait plus s'ils étaient où. Et à travers moi, bien sûr, je sais que vous les avez retrouvés et vous savez qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement. Si vous avez besoin de les contacter, vous appelez sur mon numéro qui est affiché sur le bas de vos écrans. Et bien sûr, c'est le numéro qu'ils vous ont donné. Merci et à la prochaine. Nous nous retrouvons très bientôt.